Quoi va oui mes arabes. Quoi va oui bah franchement on remerciera toujours Nzambe et na maman Marie Makese ma voix donc voix exceptionnelle et moi unique hein. Voilà donc il faut remercier. Merci. Nénéa, Olobi Djoka, j'ai pas encouragé à finir ma pata. Et bon, bisou va encourager à surtout détruire carrière à moto. Tant de détruire ça fait. Si vous voulez le cas bateau encourager surtout détruire ma mission sous pour na bango. Ce qui le autre monde le en vérité ma bé. Et ça va dragon ba format kit. Moi te balu keli bango. Si ko bino na yeba te bo reprocher nini. Na ba salité moko ba ya poto ba na mikanda sans vacances. Neti Nadia mama konkolo bananga te. Nene ya merci pa ndenge lobi. Djoka ba encourager ka finga ma pata. Lelo pe biso pe ba encourager biso pe to finga batu. Musu neti nga ba encourager na finga batu ebele. Ba encourager nga. Donc bino moko bo rouler na pati na bino bo beta. Bo rouler nango. C'est bon. C'est bon. Bon mi pesa ba réponse bino moko. Bien de yango wana. Djoka ka bengele na osunga yo. Na sungo encore ça orchestre na buti kuna ngana nanga ba biso kyote joka na sunga yo na beto na entrer na beto na entrer na petit peu bango kaka na kanda compte moi na TikTok bolongoli ya YouTube bolongo na beta bango na kamuke yeba kuna so na bandi obeta na sambwisa batutu na basi andaku ba osambwa. Nga esi ba jo comment makamno basana e victime elote na onga na osala babenda yo matoi lokola bapesa ki o visa olobela bango te oyaka kolobela papa chéri na osungwa yo tala salite ya joka masoko solo mobambo muke talikata joka mukie lokwa likata mwana wi balekana ba TV balobana ba radio basala ba kapana mabe nyoso ba bisavi ya fere gol nzambe kaka ayebi kimia ya fere kimia ya mama Maria bota fere alakisa fere ko finga te fere pe azali lokola mama Marie Makese aye manike aye ko dévoiler sous secret oyo to lobaka secret polichinelle ya fali na kati ya musique congolaise. Objectif ya réciter à Farizaki, il faut faire que la détruite musicalement, à détruire physiquement, à la détruire spirituellement. Que ce soit faire, que ce soit orchestre naïe, et ça la groupe naïe, et ça la bisu ba fanatique tout ça la détruite. Pour y atika la rayonner na musique où il y a une capacité à yemba. Ba gauloise communauté congolaise. Et zangande moto na lobate, maniki de moto bimisa ba légation wana. Qui va foutre bango mbongo pa na fali pour ba détruire Ferregola. Je vous ai mis na moto na ba évidence. J'aime pas na sala YouTube le roi bato nyoso. Na zora ba biloko bato ba koseli bato makambo. Na ina tiango na lobeli siko ndenga na vivaka. Pour bien bo comprendre que non combat obiso to ça les combat de vérité. To lingite ke bo punir ba famille ya bato. Bozo faire souffrir ba famille ya bato pour rien. O Ferregola ebani te ngai Jean-Marie Alenga. Nayoki Ferregola plus à 26 703 minutes na Spotify depuis 2021 till 2026 à peine 5 ans Nayoki Ferregola mbala ebele na ba 2021 na beta vraiment Ferregola penza na 2020 na beta vraiment te je me suis concentré sur Ferregola na Spotify na 2023 2024 2025 Nayoki Ferregola régulièrement ya rosakanate alors lelo Ferregola ce qui fait le golo pour ça faire kufa lelo eza fali moto fandi na équipe na ye ya ba deux fois objectif le bango zani ki non ba propulser ba deux fois belé na mboka le quoi faire golo boya na goro na ye ba sise yango yango faire golo memangam le quoi fallait messana ko fiba ba goro ba ninga na ye yango wana fali lelo zana pour ça faire golo ba fiba e goro yango le quoi faire golo boy na ya s'abstenir na ba pratiquer il louche wana yango ba fanda ba créer groupe moboy parce que ba les ont bimaka David Morceau a commis ça fallait liteka fallait comment mateka David Morceau comment mateka fali to yoka ba les ont dit bima
mais bango bafandi so objectif na bango eza détruisons Ferrego la lokwa Ferrego kota na mokili na biso to détruire yango bomona basala ba actualité les Congolais les Africains ont déjà compris ligne fallait à côté raison pour laquelle bomona monta beti Stade de France deux fois mais azan actualité té mais Ferrego la monta beti Stade de France té mais faire azan actualité Ferrego la même plus ba décorer été ba décorer Fali mais c'est Ferrego la qui en actualité pour comprendre ba signe ils ont déjà signé un déclin sur le biloko à Satana il engela maka engela retour c'est le imbango oya le biloko ambata lambango ke ba kurondoki na sima fallait ça le roi moto yo ale biloko na mboa toi yibi biloko za na sani ya mboa alengela mbango c'est-à-dire mokili ya mabe akoti wana bakosa ki akomi ko se rendre le compte que no baninga na ba Hervé bazara mayele babo okoti na biloko wana pour bazala populaire mais bayimba barumba na bango rumba oyo ekoyebana na ngote mais bazala bango kaka wana bino ba faire ko musique na yebanité mais siko moto a musique na yebanité moto yebanité za na agenda za na le reconnaissance mais siko bino bo sala yinde bo lobela ka trop pour nini fallait ça les missions mais on n'a pas vu là où bino bo salini ba commentaire bo se ba analyse le kolonango fera ki na bo solo na politique bino wana ba panel ba TikTok ba YouTube ba makambo faire rigolo na biso asala bino nini hein so bino bo le ki faire rigolo c'est bien le quoi bino boza ba rester na vie c'est bien mais bozo tala biso ba to échec ndenge nini c'est là moi je me pose des questions moto a échoué na vie na combattre moto azana réussite mais c'est comme moto azana réussite azo ya combattre moto a échoué na vie c'est là moi je n'arrive pas à comprendre bino fali na bato na bino bono bobi bo réussir boza ba numéro 1 boza ba Grammy Award boza sur ba trophée ni boza na au-delà ba milliard ba trophée album boza sur ba milliard d'écoutes. Mais bis comme si même pas 1 million d'écoutes, nous même pas 1 million d'abonnés, nous sommes 100 abonnés kaka. Mais ce que bino wana bozo ya likolo na biso ba golo na fere. Non, on vous comprend plus. Ngayoyo ngana sambo likolo ya mbongo ye. Kimia na ngai kimia ya famille mama Maria botanga alakisanga kofinga te na pe nazali lokola ye. Balekana ba TV balobana ba radio basala ba kapana mabe nyonso babebisa vi na biso nzambe kaka ayebi kimia na ngai kimia ya famille mama Maria botanga alakisanga kofinga te na pe nazali lokola ye. Alors bino bozo critique na bino faire pour rien bo analyser bozan album bimi bozan double Stade de France bozan be mission mais bozan capacité à analyser en haut mais bino bozo analyser des vies privées à faire vie artistique à faire orchestre à faire bozo analyser le colonne en haut bozo ba visiter to accepter to zona ba visiter ba bengana biso na Schengen mais bozo l'analyse le colonne bato ba kinde kuna botika na biso bato to kidekite to ye bana suki réellement que bino bo l'équipe biso en actualité parce que kozana ba bonné belezate kozana actualité ba preuve eza wana be mission balek basalaki ya faire les battre record boko yoka